trône, mais sous bazana pour combattre la trône. Combattre la trône. Et ni koloba ke ngande na saboyi, na oyebi seni ozo na ngai. Eza na ba tei misusu ngana ko livrer na Satan. Oh. Na jika kombo na emo bimba, soki okotisi ye na pifo, je ne fais pas des avantages, nga makaba ko te, za ba classe te. Na zo le tomo pa nkolo. Na koloba yo ata oza tata 50, 60 ans, 80 ans. 80 ans na lobi na livré yo ndenga Paul a lobi, même si un ange vient du ciel. Même si moi-même ce qui toyeli bino mboto mususu. Semence mususu évangile mususu, muto ndenga ni phase à la maudit. Nous devons protéger Dina. Les vifs bimisepe. Il y a le bateau yo to livrer dans Satan. Ndenga bazo ta ba sultan wana, ba sala ba magie mai boye ba balu c'est comme boye. Nous devons protéger le trône qui est Abishag, qui est la fille vierge qui couchait sur la poitrine de David. Oui, Salomon a récupéré l'église. L'église, c'est notre petite sœur. Nous devons veiller sur la croissance de ses mamelles. Pour la comme la maturité. Il faut te protéger. L'église de Kinshasa, pourquoi la Zalakate, ancien Zalakate, évêque à Zalakate, bazar titre à évêque, bazar titre à archevêque. Mais rôle, tout le monde a terre. Nous avons livré, évêque, bishop, passer sur Satan le diable. Car à la média, ceux qui ont pour l'évangile à Jésus. Personne n'a livré, personne n'a livré, on peut accès diable. Parce qu'au moins des places publiques. Parce que c'est une erreur. Pour l'église. Le lot, bilamba, sacrificateur. Et ça spirituel. C'est l'esprit. Ça, c'est jouer de l'église. Faut que maman, papa, les chrétiens, les élus de Dieu, na kimia. Si dit qu'on a battu déjà, c'est ma baby. Soutan les autres côté l'église de Soutan les autres côté, il y a battu à Rome, ils ont côté l'église d'Abisso. C'est la sémence. Or, l'évangile, c'est la sémence incorruptible, vivante et permanente de la Pentecôte à l'enlèvement. La parole des apôtres, les lots, tous ont cri diminué. Voici l'époux. Tous ont présenté nourriture du soir, qui est l'époux, la parole apostolique. Oh yo, Pierre Sokwa sécu les lots. Pierre Sokwa sécu les lots. Jean Sokwa sécu les lots. Il faut terre kaka nenga terre. Nazo pame la bango. Mais ce que baza kolata. Tala le kola ba yembi le loyo. Basa la conseil $40 pour na bato kota. Na la pame li bango. On leur a laissé faire. Balor mbongo, bananu, banani, bazo c'est le conseil. Les bazo fouti ça. Ils se voient au-dessus. Est-ce que bampaka baza na mboko côté? À Jérusalem, il y avait les plus considérés. Il y avait les colonnes. Kinshasa, il faut un bassal, les colonnes. Les plus considérés. Mais ils ne disent rien, personne ne parle. Il n'y a pas un leadership. Babanga Moussali Mokote, Bazobanga évangile. Moi, je suis abandonné l'église. Moi, je suis abandonné l'église. Moi, je suis abandonné l'église. Batika so ça l'église. Batbazo Kende. Quand Baté Yohan a collaboré. Mais ça, c'est l'enfer. Moi, je suis abandonné l'église. Je suis abandonné l'église. Je suis abandonné l'église. Qu'est-ce que tu trouves ça normal? Yo soyez un serviteur. Et c'est normal. Parce que Moutoua Nicolas a zate. Mais Bachache Bazali n'a qu'à livrer. Parce que Paul a livré, il menait dans Alexandre. Émission na bino basana nzambe yangoyo bana nzambe bayembi yangoyo. Place sur autre bimisarabo solo. Tant comme Imabé, tant vraiment comme Imabé et Jésus-Christ revient bientôt. Vraiment, merci Mingi Ndekonanga, excellent. Je ne savais pas que vous êtes intéressant comme ça. Ba église misusu même ba kitchezate. Mais passer la bimisi mbongo apese na mat, amisi mbongo apese na kat, abimisi mbongo na njangu apese. Aventure. C'est pourquoi nous devons attraper tous ces petits prophètes, les grands prophètes, les big prophètes, qui sont les renards. Voilà, bienvenue dans votre émission Bosolo na Bonzambe, Banana Zambé, émission na Binango, netolbara toujours que émission Moko, Oyo Batuba Zwakabo Yebi, na makambo etali vie chrétienne, émission Kara Moko,
oyo epe metaka na peuple de Dieu, peuple congolais, ba ko découvrir ba problématique aux collègues na kati ya église ya nkolo Yesu Masia. Voilà pourquoi avec votre humble serviteur Makusa Excellence nazalinga moto na plateau ya lelo. Là je salue déjà Patrick Nza ukuna na réalisation, tous on est ensemble et sans oublier les DG Semben Nguma. Voilà les moko zali kotsa Fox na kata EVTV. Tous allez awa na plateau et longo na basali na Nzambe, tous allez na les prophètes Jean Chèche. Vous allez représentant légal de la communauté Christ en action. Tozanaye, bonjour prophète. Bonjour le bien-aimé journaliste. Tozali et longo pena Monseigneur Nzambe, le pasteur Jean-Paul, où Azali responsable de l'église. Assemblée des frères chrétiens. Topesi mbote na ba téléspectateurs et la télévision Kitoko bazolanda biso. Donc, votre serviteur pour vous servir. Voilà, Toza vraiment na plateau le lobandeko boza pété, boza la ebele, botia ba crédit na ba téléphone na bino pour na ko benga pour na ko tinda ba SMS parce que ba amoureux ya maloba nzambe pe bazalaka. Donc na promettre bino ki na émission au bozala jamais déci parce que émission za ko permettre na bato balingaka maloba nzambe ba comprendre nini oyo vraiment esengeli koloba. Nini o nkolo alingi pour na église et avancer. Yo Monseigneur Nzambe mwana na Nzambe pasteur olingi pe o assister na émission o bien absolument na banimo ezali wana. Tozali ko bela lelo sujet moko ezali très important. Oyo kokotambola nango elongo na basala Nzambe mibale oyo ezali sur les soupers. Souper na linga kolobake bilei ya pokwa. Alors yo muto lingaka pe prophétie, toi na prophète Awa, toi na le pasteur Awa. Entre autres ken mamoko na et pas prophète Jean Chèche. Na moi tant muke amika pe ko expliquer biso tant ba ko le souper souper o ba ko le awa selon Mosakoli ala ko interpréter ngo ndengeni. Merci d'abord pour le lobana au PC. Je crois pe na pesi binombo to bezolanda le souper to bendi ango na Apocalypse chapitre 3 verset 20 quand l'azo s'adresser à l'église la Odyssée azoloba je me tiens à la porte je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Nazali côté le mana bikuke et kuke nazako beta. Ce qui moto fongolo lingai na kokota na ko souper na ye. Na ko lia na bilei ya pokwa. Ye pe ko lia na ngai. Verset 21 azoloba o nyoso alongi na ko fandisa na trône ndenge penga na longi na fandi na trône na loboko mbali ya tata. Alors, en bref, sujet na biso to tu koloba c'est le souper. Au moment que na liloba na Nzambe, nous devons savoir que l'évangile nabiso est un évangile à Bamituna. Pourquoi les soupers? Et les où souper que nous fanda et les coma et ko fandi sama pe yango kutu e uta wapi. Parce que na mokolo selon la nature pe abato ase mokolo ezalaka na tongo ezalaka na pokwa. Tongo ezalaka na bilei ya tongo oyo bato mokili babengaka nazako déjeuner. Na pokwa balobi bilei ya pokwa eza lokola bilei ya katikati ya moi te o bazolo ba dîner. Na pokwa c'est le souper. Souper lokola bilei ya pokwa eza bilei moko léger. Eza bilei moko léger parce que eza bilei ya suka. Léger par rapport na bilei o eza lourd. Ce ne veut pas dire que bilei faible. Non, léger c'est lié à la grâce. C'est lié à la grâce. Ils sont légers, ils sont liés à la grâce. Puis, il y a souper, le souka, ils ont le tout dernier repas, la toute dernière nourriture. D'abord, dans le cadre de l'église, l'être il a adressé à l'église à Odyssée parce qu'il n'y a pas cette église. Il y a cet âge de l'église, âge à Liboso, âge d'Éphèse, âge comme ça, chaque âge est un prophète. Âge est Moko. Quand bien même, dans l'obélia français, il y a des périodes. Mais dans l'allégorie, on a dit Sakoli Penza, Nkolo a beaucoup à l'obé l'esprit sonné sur moi, il m'a ouin, pour publier une année de grâce. Il y a âge Moko, au comment on a 7 chandeliers. Il n'y a pas 7 chandeliers, il n'y a pas cette église. Il y a le linga kolobela. Ce que tu nous Zacharie, attends Moïse a mon ngomba chandelier Moko, le col en zété Moko, ça c'est le modèle wana Moko. Une seule église qui doit passer
et atteindre la perfection. C'est ça, un seul peuple, Oyakokoma, parfait. Yangwani Nkoloba que, na etamboli, église ou nkola zo pamela, que, ozani chaude, yo église ou, ozani froide, oza tiède, oza aveugle, ozo monate, oza elambate, oza nu, oza pauvre, mobola. Mais azo blâmer l'église lokola, au travers ange, l'église à Odyssée, peuple naye, baélu naye, mais yé koloba que non, na beta. Bolé ananga bile asuka. Ah! La gloire de Dieu étant là, ils ont bomba makambo. C'est pourquoi nazo kima, na mokanda ya 1er roi chapitre, je crois, 19, kuna Eli azo kima Jézabel. Bible lobby, Eli a été réveillé. Tant que Kimaki a kené kolala. Eli a lali na 1 roi 19. Balamouissa 2 fois. Et pas un ange. Le réveil. 2 fois. Réveillé par l'ange. Réveille-toi et mange. Et ceux qui n'attendent, la Bible dit que la mouka lia a présenté nini. A présenté gâteau et tumbama et lambama sur des pierres chauffées. Namaï. 1 roi 19, je crois verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Oh, le toucha et dit, lève-toi, c'est le réveil. Mange, lia, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours jusqu'à la montagne, comme ceci, comme cela, bandeko baningami. Parce que mutoyo, mutoyo akoki koli a souper, il faut azalaka ka Lazare. Parce que vous voyez, Lazare, tant qu'on a sécurisé Lazare, peut aller là. Batumingi baluka makambo moko ya ba français, église ya ba français, les français za évangilité. Beaucoup de français. Il y a kitoko wana za évangilité. Jésus pleura. Oh, le verset le plus court de la Bible. Yesu allait là. Yo kan si Yesu ko là pour na mawa Lazare. Ce sont des prophéties. Parce que tout ce que Jésus faisait, sacerdoce, c'est un sacerdoce mosaïque. Les alliances à Kala. Au Hébreu 10, 1 lobby, la loi détenait un nombre de biens à venir. Les exactitudes. Jésus a pleuré. Pena simaïko ganga Lazare sort. Tant que Moua Bimi, Azaki lié ma boko, ma colonna est longue. Atali Bantoma naye, déliez-les, laissez-les partir. Lazare wana Bethanie wana de kwa Marie ka Lazare ka boye. Azaki Lazare boye, ce sont des prophéties. Ya makasi. Na kozongela wana. Petango Lazare a sekui. J'ai aimé parce que bantoma basala musana na bango ba délier ki ye batika ki atambolaki. Na tagaka ka mokanda ya nani pona zongela wana Jean 12 verset 1 2 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie. Où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts? Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui pour souper. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard. Alors, aujourd'hui, Yesu kolelanaye kolo. D'ailleurs, Jérémie 9:1. Oh, Jérémie aloba que ceux qui mutunanga etonda na mai. Ceux qui misunanga za la source ya pizoli. Na lengana lalela butu pemoi. Les sakoliwa na Jésus nda salango alela. Parce que misu ezaka mibale, ce sont les deux pluies, la pluie de la première et de la saison. On continue. Yango wana mbula wana parce que Psaume 68 verset 9-10, mbula liboso koyaki na ngomba Sinaï, mbula mibale babanda kozelango ba réclamaka ngo c'est Zacharie 10:1, demandez à l'Éternel la pluie, il fera des éclairs, il vous enverra une abondante pluie.
na chambre haute mokola Pentecôte mo pepe sali mbule kwei alingi koloba que na chité na chité parce que na koti na makambo etali mbula c'est pour vous dire seulement que église na ebandeli église ebandaki na tango pourquoi souper zalaki ombre nango Jésus na chambre haute abukili pa vino akaboli alobi musuni na ngai hein na makila na ngai okomona na ndako esika eli balamwisaki ye na ngomba deux fois balamwisi ye deux fois ba présenter ke lipa oh lipa wana de Jésus abukili alobi musuni na ngai lipa wana lambama na mabanga chauffé mabanga ce sont les Éphésiens 4 des ministres de Dieu toza mabanga tout autour na libanga o anglaire to ça la force fondation ya royaume l'évangile na mokili c'est-à-dire le loyo na ebandeli kola chauffaki mabanga a chauffaki ma apôtre moto kitaki l'esprit la spiritualité la divinité kotaki réveil et bandawana ba réveiller que Eli wana parce que Eli comme prophète représente son peuple ba pesa ki ye mosuni oyo lambama ki na mabanga Pierre alaki libanga chauffé lelo na suka va église bi na mokili quand il faut visiter l'église comme visiter l'église na ebandeli et ça kana pourquoi comme le temps de la fin du temps de la grâce l'œuvre dans son achèvement quand le fait répéter les biso bilo wa kolia oyo eliamaki na pourquoi o ezaki ebandeli atango église a répéter les biso pour la gloire comme makasi toko kende na lola ba élu nazo ba élu ba kende na lola boité ba tozana faible faut partager ba gloire na ye sainteté na ye pureté na ye ba démonstration na yo makambo minene faut salema na mokili na kozongela wa kozongela na mosakoli Jean Cherche wana ezalaki exposé à mosakoli Jean Cherche yom tu Hollandi na bokeb nyotu ceux wana ba mituna botindela biso na ba SMS s'il vous plaît bobenga te bobenga na suka émission mais toi na besoin mingi ya ba mituna na bino poto tunde na bino basala nzambe oto yambeli bino to yambela bino chaque fois na émission na bino bo solo na bonzambe pasteur Jean-Paul Osenga lui dit ça l'homme de Dieu au Kindenge prophète Jean Cherche a pessi exposé naie par rapport à thème oyo les soupers il y a pourquoi tout ce que le paiement ngonga muke na bande ba kolanda yo basa nzambe pe ba kolanda yo référence ya kolanda yango basa nzambe magasin kaka moko émission moko yango bosolo na bonzambe place au to kozwa boyebi place au to découvrir makambo elekanaka na monde spirituel na kati na église en colo l'homme de Dieu to tikeli au moins tant minutes muke ya ko exposer pour na bande pe ba yeba pour na yo vous allez ko expliquer souper ezalini Nzambe a pambola yo ndeko journaliste excellence homme de Dieu tolingi to insister sur les soupers pourquoi parce que na likanisi ya Biblia tozomona que bile ezo ya mbala mibale tozomona bile ya tongo tozomona bile ya butu bile ya tongo oyo ezalaki loi na Israël na bile ya pokwa oyo ezalaki grâce kolo azomema na kati église okomona que même na kati ya ombre tant tozobaki esengeli kolia mbala mibale okomona que avant Zamba délivrer Israël quand il avait utilisé les 4 lépreux okomona que ba 4 lépreux wana esengelaki balia na batante mibale batante mibale o tante liboso ezalaki Moïse la loi o tante mibale ezalaki Christ la grâce mais esengelaki balia eza image ya kolia na tongo na image pe ya kolia na pokwa tozo insister pourquoi parce que Yesu tango azoya azo insister que aza résurrection mais comment Yesu azo ko insister que aza résurrection tango azoya na tango ya pokwa c'est parce que Jésus savait que avant koya na ye batu nyonso bazalaki basi bakufa parce que banokelaki mbula ya liboso oyo tozobenga bile ya liboso même ndenge prophète a expliqué oyo mbula ya liboso musala nango ezoya kosala nini ezoya koboma semence oyo ezalaki na mabele semence oyo ezalaki pe Adam lelo tokomi tuna mais biso sikoyo bato tobotami lelo bato tozondimela esi lelo tokufaki wapi toliaki bilei wana wapi ata tozongi na jardin tomona ke Nzamba zoyebisa Adam
mukolo yo kolia bilei wana kokufa bilei oyo ezoboma Adam na kati ya jardin ezalaki la loi mobeko wana tango Adam azokufa na likanisa Nzambe biso nyonso tokufaki biso nyonso toliaki bilei wana. C'est pourquoi na mukanda ba Romain chapitre 3 bandant na verset 23 ozokita na épargné bino ba littérature ebele pour minute na biso za mukie. Paul azoloba tous sont morts et sont privés de la gloire de Dieu. Batu nyonso bakufi baza privé na gloire ya Nzambe. Donc biso nyonso tokufaki tozali privé na gloire ya Nzambe wapi na jardin na nzela ya Adam. Yango tozoloba ke koya ya Yesu na mokili azoya pour le salut ya Adam oyo akufaki. Yango tolobaka ke na mokili oyo tozalaka na ba Adam mibale. Le premier Adam oyo akufaki na jardin oyo Yesu ayaki mpona kosekwisa ye. Na le deuxième Adam oyo eza Jésus oyo ayaki kosekwisa le premier Adam. Parce que Adam basekwisaka kaka Adam oyo akufi. Donc troisième Adam pour aya esengeli deuxième Adam akufa. Lokola deuxième Adam aza Jésus akufa te, besoin ya troisième Adam ezate. Donc oh maté ya troisième Adam c'est toute une nourriture. Nourriture wana eza bilei ya pokwa te. Eza bilei o soki olie yango, olie pesa yo vie ezoboma yo. Pourquoi nous disons ça? La loi qui est dans l'ancienne alliance, oyo ezo englober ba pratique nyonso ya koboma basoso, ya kokata bangombe mitu, ya kokata ba pigeon mitu, ba pratique nyonso wana. Eyaki kaka po eboma. Tango Nzambe apesi yango mukongo, ekomi magie. Yango nazoloba ke ba magicien oyo bazokata basoso kingo lelo. Il paraît na ba pasteur musu bakomi kokata bangombe ba meme mitu. Toutes ces pratiques liées à la loi, comme objectif, le diable les a récupérés pour tuer les gens aujourd'hui. C'est pourquoi, dans toutes les églises, ils sont dans la magie et ils sont en train de mourir. Parce que biloko bazoliawana, soki na bine exagéré, biloko est pola. Quand Jésus est venu avec les soupers, les repas de la nuit, il a commencé par dire à son peuple, aux apôtres qu'il avait choisi autour de lui, que oyako lianzoto nangate, oyako mela makila nangaite akobikate, parce que les repas du soir est lié avec le corps de Jésus, la chair de Jésus. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de dire au peuple de Dieu ceci. Ce qui Israël a bimaki en Égypte, ce n'est pas parce que Moïse avait fait beaucoup de miracles. Ce qui Israël a bimaki en Égypte, ce n'est pas parce qu'Israël avait beaucoup crié. Quand Israël avait crié, Dieu avait écouté et il agissait. Quand Moïse faisait les miracles, c'est Dieu qui agissait parce que nous voulons aussi les miracles. Mais au moment que les magiciens à Pharaon, ils étaient en train de répéter les miracles de Moïse, mais tant que ils sont en Égypte, parce que le miracle de répéter qui était, peut-être qu'il est impossible de répéter la mort des premiers-nés. Mais pour Nakobi en Égypte, il fallait Israël alia agneau pascal. Alia qui agneau pascal na boutou, il est à pourquoi? Ndebimisa Israël en Égypte, et quand Israël mer rouge, et fait traverser Israël désert, et quand Israël na katia Kana. Cela veut dire, et l'ongoli Israël na Mokili, et même Israël na lié à préparation, qui était l'ombre de l'église, et même Israël na terre promise, qui est le ciel. C'est pourquoi Jésus, en venant avec le véritable agneau pascal, qui est son corps, qui est sa chair, qui est la véritable parole de la grâce, nous permettre biso que tant tozolia bilei wana to quitter mokili. Tous ceux qui sont, parce que agneau pascal tant tozolia agneau wana amemara délivrance, amemara guérison, amemara vie, parce que l'homme devient ce qu'il mange. Donc les enfants d'Israël
étaient devenus ce qu'ils avaient mangé. La loi les avait tués. Nous, Église, nous devons devenir ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, c'est le corps de Christ, c'est la véritable agneau pascal. Nazo memabiso na délivrance. Yango nazo profiter pour na roloba. Naba o nyoso bakangami naba zus et coutume ya Moïse. Moyen ba kende na délivrance, il y a enlèvement exact parce que aucun possédé ne sera enlevé. Tous les possédés resteront sur la terre. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux-là où Nzamba osala bango grâce, il y a reçoit délivrance. Mais bon mitungisa te, parce que la Bible zoloba ezana batu oyo Nzamba pesa bango pouvoir, énergie, y également pour pas croire dans mensonge. Bango bazo croire dans mensonge pour pas qu'il y ait un lifelo. Là je suppose en même temps que ezana ba oyo Nzamba zo pesa bango énergie. To pouvoir y a qu'à croire na vérité pour pas l'enlever. C'est pour Merci, merci prophète, merci pasteur Jean-Paul Osenga. Bandeko, wana toaki na étape na biso ya liboso, il y a exposé, il y a thème où tous allons nango awa, où tous allons ko développer sur le souper aux ali bilei ya pourquoi.